Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille. J'espère que vous allez bien. Bon début à semaine. Bon début à semaine. Na balandignon sur ya BBC Mpoï TV. Voilà. Kota aimer partager ce que zambala liboso na ba toujours on les slogan na biso. Kota aimer partager ce que zambala liboso s'abonner vraiment et ça vraiment biso bien. Alors le lot le 15 juillet. Alors bandiko nyonso oyo baza ba abonner maman BBC ba botama. Journal lelo le 15. Na date à lelo plutôt. Il y a le 15. Alors bah joyeux anniversaire na bino dans 5 jours pe ikozala anniversaire. Il y a BBC Mpoï ba message ba souhait et ça vraiment biso bien. Voilà. Famille Libota, shalom. Shalom, 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 ma grande famille, shalom, les shalom. Je vous aime, bah, bisous, et si que les hommes et les binos partout dans le monde. Et voilà la Chine, on est ensemble, quoi. Les dinachou, bisous là-bas. Voilà. Bandeko, on a moi les solo, hein. J'ai quoi titre na biso bomoni, photo en miniature na biso pe bomoni, artiste et comédien na biso na kombo ya DiCaprio. Lorsque na moni vidéo oyo, nga personnellement, na yo qui passe. Il ne dit rien, mais azole la kaka. Maintenant, ok si qu'on a batu o batali vidéo, batu bazolo ba toujours kaka non, depuis à kota libala na ye, et ça la se pendenge nini a commencé de voir nga la kokota penzate, mais lorsque nga na ko sala analyse nanga ou encore émission nanga, je suis venu juste peut-être quoi interpeller par artiste et comédien mususu ba oyo ba travailler na DiCaprio. Biso nyo soto yebi DiCaprio artiste et comédien malgré lelo a comme serviteur de Dieu. Toujours mon appelle ba serviteur de Dieu mususu bazo jouer. Alors c'est comme si Aza isolé, c'est comme si Aza rejeté na évité parce que mon dango denge koma. Alors peut-être que tu bateau est interpellé par artiste. Bon ça là film. Et comment nango ya bazonzi peut-être mutoyer a jouer sur le tableau car ce qui a 2 minutes, 3 minutes et 6 lits. Bon que la pébiso artiste oyoko. Tobo ite azad a comment na serviteur de Dieu ausa elanzambe. Mais musala na épée a occupé ko bimate ko ya koloba. Je sais que no bato ebele pe babosa na ye. Et mutu na ko beta sete mingi eza nani c'est qui de Londres 2 minutes. Ba Hans Luzolo. Donc c'est-à-dire DiCaprio Dio ya yena de Londres na 2 minutes. Et c'est qui vraiment wow. Bande koza pe facilité muto salika boyo vidéo ozolela. Ya maya misubo mona ndenge azolela. Aolela nini un serviteur de Dieu soi-disant. Bon, Aza serviteur de Dieu tout le bâti soi-disant sur to bito baki ça soi-disant comme on dit tout chola. Aza serviteur de Dieu. Toyebi mosali nzambe ou encore muto aza dans les seigneurs. Akyo vanda boye, pasi moko boye, etangisi maya misu. Oui, mais ce que tali elongi ya artiste na biso DiCaprio, au moins on dirait azo le kalaba situation moko boye o eza yango te. La grande famille, please, bon partager émission na biso, to interpeller, au moins et comme kaka de bouche à l'oreille tant tozo sala boye au moins pe mutu moko pa komona
mbala moko akanisi pe DiCaprio abengi pe DiCaprio na ekoloba te ke no DiCaprio azo souffrir DiCaprio parce que abimi te pona kwa koloba ke no azo souffrir abimi te pe alobi yango te. Alors ngai na mawa kaka o na yoki lorsque na tant na monika vidéo oyo na bité pourquoi pas na ça lango pe analyse dans sens mo OK bato ya mitema mawa ba artiste et comédien na landa ki émission moko kutu ya nani ya de Londres azo cité lorsque ba moni mama oyo nani oyo c'est qui l'artiste oyo amataki yo tumba lorsque amati ba lo betikali mama top etikali ebakata etikali mututel mais bobo sana ki surtout de Londres penza aza mutu donc DiCaprio mutu a de Londres bobo sana yi yango bomoni pe na photo ya miniature nanga na tche de Londres na lobi te na ekolela awa te ke non na ekoloba awa te ke non DiCaprio azo souffrir te na koti na vie privée na été mais il est rejeté quelque part il faut to lobango il est rejeté dans le monde ya ba artiste et comédien bato bazui ampleur lelo eza peut-être bano babotami lobi awa bozui bango bopesi bango ba valeur moko boye bakomi pe na ko manquer bino likolo nango. Je ne pense pas que non DiCaprio atiki musala na ya ki comédie na landaka émission moko je crois 2 ans passés hein? Juste tant kaka uti ko sala mariage soki nazo yeba lisusu alors biso ki ba bengi nga na ko boya te wana eza musala nanga Hans Luzolo tali la biso pe ata DiCaprio ba de Londres bino nyonso Nathalie spectacle ya Hans Luzolo bandeko lorsque na moni na podium na moni Meta Pinga na moni 2 minutes na moni Hans Luzolo na moni na tumba oyo vraiment nayokaki neti esengo en même temps nayoki pasi na mutema parce que na podium wana ya Gabi amanka babebana aya ko recadrer Hans aya pe ko recadrer nani c'est qui Mike la Duchesse amemaka pe Mike la Duchesse likolo makasi ya likolo penza alobela epe mutema mabe maintenant lorsque na moni bango na spectacle na podium wana na lobi est-ce que ba artiste comédien baza na sens ki bomoto yango omoni na lobaka toujours que non artiste sala sortie médiatique na yo yaka pesa message na ba fan na yo et non pas ko ya oya ko telemela ndeko na yo oya ko sala émission na kombo ya collègue no musala est-ce que na podium wana lokwa ndenge ba se retrouver ki wana sans peut-être ta ya Gabi wana soki ya mama tumba na sans ki bo motezongi ata mukete ya ko zalata na réserve Bartiste wana tango bakitaki na matanga ya nani matanga ya pauvre o nani pe a son âme ya Jani Fai toyokaki pe na CC ya Gabi pe azaki parmi batwana ya koloba ke no bauti ba artiste o bautaki poto na baye bazaki kaka bango moko donc bazaki neti ekomaki neti dekan ya bana poto na bao ya Congo mais mutu ope a sollicité ye po amata eza mwana ya poto eza songi te to sala c'est juste to linga to recadrer to linga ka to zongisa maele ya batu ba comédien bokota na ben ya ba chroniqueur ou ya ba chroniqueuse te o ba betisaka bino mitu. Je ne pense pas que non tumba wana ko vana sous na kiti ba chaye micro aloba mabe po na Hans, je ne pense pas. Bon, elle est capable. Celle-là elle est capable. Celle-là elle est capable. Aza lokwa manike. Aza lokwa manike ba matisa ki a pa mati na avion mobimbazo lela fali ka so pona so ki fali tende na matite. Akomi poto asali a enjoy asilisi kozonga zozonga eko attaquer fali. Ya koloba nini ya koloba kenonga kutu na bana ko mériter ko mata na avion na batu bongo na délégation te nga il fallait na matana no nani avion ya donc business class et puis na zala nga moko ezala ya ba délégation te
basali lo makasi bazweli yo visa et tout ba matisi okei avion d'avion tant bozo kende bozo ke poto na kati avion ba vidéo ezazolela pona merci ce qui falite mais retour na e abetiza ki fali ingratitude eza bongo siko eza mabe na mokili ya se eza mabe totalaka plus bolamu ke mabe na kati ya batu yango wana omona plus tozotala kaka mabe tozofanda na batu te toza tout le temps kaka kobebana tout le temps batiraema tout le temps kaka emataki ekitaki parce que nous sommes plus basés ya kotala kaka mabe ya batu mais ngai neti ya gabiana na koloba keno spectacle wana interpellé yo Nathalie ozokokata kokima te interpellé ya koloba keno yo za sou mieux placé te ya kosala ba émission ba polémique ya kozala peut-être dans parti pris oza mutu mo peut-être ya ndenge kaka obeba na Hans Luzolo obeba na pena la duchesse osalela bango ba analyse olobela bango pe mabe ya ko répondre bango de bongo pe sikoyo yo interpellé yo ya koloba ke non ata lelo bakotia yo micro luka kimia na ba artiste comédien nyonso na niveau na ndenge na moneli yo ba santé na yo ndenge ozotambola tout là ya please luka kimia na ba collègue na yo nyonso soki obongisi na Anso bongisi na la duchesse bongisa pe na ba mususu pona valeur na yo eloko wana spectacle wana comment on a été que nos spectacles na Mathieu expliquer batu ndenge ozwaki visa et tout ya et ça problème to kumisinzambe biso to kumisinzambe mais ozui message nini na eloko wana leçon nini ozui ya yoko mata oke okutani pena una spectacle na batu mibale pe oyo oya ko lobela bango mabe sur les réseaux sociaux leçon nini ozui mais ce que ko bima lelo o tcheba micro o finga peut-être belle vie o lobela belle vie mabe o Irsil Pechanga je vais beaucoup te regretter yaya parce que o eza eloko moko leçon tozwaka ngo na ba manière rebelle soki yo bongisi na Hans obongisi pe na nani na ce qui Mike la duchesse luka kimia na mutu nyonso malgré famille libota déjà na zuba appel ba famille libota to lingi te atanga kombo yo moko polo baki yango lobi ke non famille libota ba boyo tanga kombo ya mama na ya Poutine baza na raison po totikala komona place Poutine ayeko finga yo te Poutine asali yo mabete mais façon yo mema Poutine dikolo pasi pe mawa alors wana ezaki kutu émission na yaki kosala lango te kolobela yango te c'est juste na yeka pona ko interpeller ba artiste Hans Luzolo DiCaprio pe yeoyo bobosani DiCaprio boendeni moi tout pe na poto kosala pe bien vraiment hein façon à ça s'écarter à ça il est un peu trop isolé siko tokoloba zolela nini azolela nini na kena ba commentaire kuna muto atie nini na ya azolela et comme babanjo toucher personnalité à moi sinae alors essayez peut-être na émission oyo bandeko bo partager yango na sens que non ata muto ma moko akoye akotala aponi bato ma bazalaka ba Hans Luzolo ba de nani c'est qui de Londres surtout de Londres na ba poto ya tango zonga kini na poto donc poto na yo tango koma poto ozongi kini mbala liboso na mona ka DiCaprio na hotel na yo dio na ona DiCaprio ça qui vraiment bien makasi DiCaprio ça vraiment katimini na yo alors please lorsque vous raisonner peut-être vous mama top 8 oboite ba kata ba nini bota la pepiso DiCaprio ça biso bien. On a plus besoin de tête ya bino na bo travailler na ba CD na ba cassette. Ah oui hein, tozolo bango kaka. Tozolo ba. Bolinga ko pesa bana o ba botami bon. Chance bo pesa pe bo raisonner bato bo banda na bango bitumba kala. Et ça bien. Toyebite un serviteur de Dieu kaka vandi azolela boya azolela nini? Ma ouais. Mawa vraiment. Famille Libota, je crois le l'autre côté la 10e épisode na biso ya film na biso ya Armes de guerre. Armes de guerre eza na ba leçon ebele na kati. Alors tozo zela biso nyonso surtout ngai nazo donc naza donc na olinga na yeba kaka suka nanu ya film ko za nini.
Parce que jusque-là, dans salle, il y a une analyse. Non, ça a promotion, non, ça a promotion. Jusque-là, non, dans salle, il y a une analyse parce que nazo lingana, non, tepa nan. Parce que indice, c'est vraiment ya kobata mamakasi. Malgré tout ça, ba leçon na ba famille nyonso na kati ya film wana, mais sort ya bango nyonso kozala nini. Nde loko tozo zilawa. Sort ya bango nyonso ya famille kuna papa Kofi, ya Alain Kotoyo, moi ce n'est pas boy ne libala, ya maman Milope Kotoyo. Pardon. Pardon. Bref, bandeko. Et voilà, na yaki ka juste pour na koloba. DiCaprio azole la nini. Ainsi, je crois, dans le lobake non, au fond, il bandeko no mutema, au commun esprit d'équipe. Et ça bien. Ce qui beaucoup l'ukapé à ta DiCaprio. Bon, na évité Poutine, hein. Poutine pas à la mutema, Poutine a la mutema munene, a la mutema mawa. Ba rôle oyo nani a jouaka, DiCaprio a jouaka. Poutine déjà a yebi, hein. C'est juste pe azongaka ape na scène et ça bien bandeko. Au mona muto aboye, au mona été as artiste comédien bandeko sepelisa biso lelo akoma isolé, akoma ne mosali ya Nzambe, aosala ba makamune mususu. A mona na lisusu te, bomona ka lobi kuna o muto asali boye. To souhaiter ngote. Alors, il est grand temps, il y a ça fait mal, hein, bandeko. Parfois aussi, ça fait mal. Il y a peut-être bato banda na bango. Peut-être on attend ya pasi. Bobana ko sungana bo se soutenir bino nyonso. Un moment donné ba oh quand ndenge zala ka bato mususu chance sourire, bato mususu chance sourire te. Alors bino wana bato peut-être ba chance sourire. Boka ne sape bandeko o bo banda na bango ça bien. Et ça vraiment bien. Nathalie na spectacle ya nani ya Hans. Nathalie na bité. Ce qui tumba wana ko bima lisusu ko ya ko attaquer batu. Ezala pe kaka leçon. Parce que na podium il y avait deux têtes à bebana na bango. To ya ko aggraver cette situation te. To solo la ka ya ko lobake non. Bazwa conscience. Bazwa conscience ya kolobake non. Ça la sortie médiatique yaka ko solo na ba fan na yo. Et non pas ko ya ko kitisa batu mususu. Artiste moko sala tama meba moko boye, bo peliseli caméra bino nyonso boye ko répondre. Boye pe ko lobela e mabe. Et honorer binoté. Bino boza batu moko lokwa boza batu boye dikaka mas. Ata mbonge ya ndenge nini ekweli bino kuna. Bino bosa nini. Boko garder na nango na ezala nanu na cuisine interne e bima libanda te. Mais non, c'est pas le cas avec vous. Ce muninga zwimbe bakuna ba msusu pe bo pelise le pe ba caméra. Bo pelise bo sele pe ba émission. Ce qui boko chola bo choli. Batu msusu pe ba koyamba bango na émission ba otune personne ye pas lobby atie pe dièse naï. Ce qui n'est pas bien. Ce qui bo travailler na bo moko et loko ansa sali. Et c'est loko moko bien parce que ka batu msusu na banani ya bakoko bilalia na bazui ba visa te. Ce qui ba zwa ke lingo za la pe bien to yebi pe koko bilali nenga se ki sakabiso. C'est-à-dire que nous avons interpellé vous les artistes et comédiens. Bolongo la mitema ya keto. Bolongo la mitema ya keto. Bolongo la mitema ya keto. Botala kaka nani c'est quoi? Émission na oteki kosala o na lobi bozo finga belle vie kaka po kaka. En sabimi ko ya ko pesa merci na belle vie parce que belle vie a assisté qui est. Mais ce qui te lobi totala lorsque Anse Luzolo abima qui pona ko remercier nani Poutine ou encore belle vie. Liste Zaki Moulay. Anse a remercier qui kaka belle vie te. A remercier qui bato ebele. Mais tela ndenge bato ya mutema mabe bazui kaka oyo ya belle vie ndenge ba pesa ki e merci et memi ngambo. Ba bosa ni nombre ya bato oyo ansa ki ko pesa merci. Bandeko boye me bo partager hein tozo solo la na biso. To solo la. Ngai jamais na osala analyse nanga na eko finga. Au grand jamais parce que tout so na fina kokoka kuku même pas na okoka même pas. Ngana ka juste ka ko recadrer na ka ko zongisa bato.
bofingeli Belvini. Et si longtemps que non remerciement oyo en sabimisa ki wana liste ezaki plus de 5-6 personnes. Bino bomonika akombo a Belvinde esali nini esali bino mingai. Bino bokanisi ke non kindoki ezaka kopumbwa. Ata na ba acte na bizaleli na biso et la kisaka kindoki La grande famille, beau aimer beau partager la grande famille na 3 minutes nanga comme ça na chuté. Ni solo na memela ki bino ezali juste ka ke non. Vidéo et salinga passi. Je sais pas pourquoi l'artiste est en train de pleurer, je sais pas. Mais eloko esalika ke non na sala nini. Donc naza no ki ka ke non na sala analyse oyo, je sais que non bato batala ka BBC mpo. Et ko nani c'est qui de Londres à Komonango. En ce pas comme yango peut-être ekola musasu bango mémoire peut-être DiCaprio c'est ce qu'on a plus besoin. Donc je suis venu juste pour interpeller encore ko beta kokoko bandekwe bota la pe muninga na bino ye wana kuna malgré comment na serviteur de Dieu place mon côté aloba ke non atiki musala na yaki ya nani yaki comédie atiki yango teza na kati ya makila bandango mwana muke biso nyonso toyebi ke non DiCaprio abanda akuto akoli so ma bondeli ba demo ko bengana kai hey soza makasi te retour ndenge yaka biso nyonso toyebi DiCaprio abanda mwana muke pe série wana kutu soki ezalaki série wana soki ezalaki no internet ezalaka ndenge eza lelo mbele bato bazofinga ta eke no kende classe oyo kosala nini na théâtre parce que y avait des messages aussi pareil po azalaka mwana muke makasi lorsque abanda bandeko mutu abongaka na nsima mutu bomoni mutu abongaka na nsima mutu. Nos artistes, please, bo checker pe botala pe artiste na biso DiCaprio sala bien. Na ye ko lobatek na DiCaprio kuna zole lanzala. On a encore besoin ya komona ye lisusu na scène. Azana batala na ye. Ajouaka pe bien. Tomona pe place manka ba kolote. Alors, tozana besoin ya komona ye pe lisusu na scène. Ceux qui beaucoup zong c'est la biso na scène et que ça la bien ceux qui beaucoup benga paye et ça vraiment bien en Luzolo de Londres ba 2 minutes bino nyonso wana omoni mutu okyo zala ke no ba benga kanga ite o se isolé pe kaka je ne pense est-ce que tout le monde qui est na matanga ya Jani na ebite est-ce que tout le monde qui est na ba matanga na ba cérémonie nyonso les kana ba artiste comédien tout le monde a été bon to ebite ceux qui zapeka musala ngo ya Nzambe toyebite mais bo beteli ata singa bo bengi ata na fond bo find out bo yeba s'il a encore besoin que non azala azonga isusu na scène bo sunga bandeko na oka mutema pasi komona mobali kolela aleli nini ya lamuka ki amoni nini et c'est quoi aleli nini Nzambe nanga et puis aza mutu moko bilobela te et simbité à se retirer na ye. Azosala na Nzambe. Azosala na Nzambe, mais toza suka na besoin komona na ba scène. To monika sous na scène et ça bien. Voilà la grande famille, j'espère que non bouti kolanda émission na biso. Beau partager et quoi la Hans Luzolo. Et quoi il a de Londres, et quoi il a 2 minutes, et quoi il a Poutine, et quoi il a bato bazana ba chaîne. Vraiment beau kanisa pe DiCaprio et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà bandeko na komiko chité na kozangisa pété ko rappeler bino toujours. De l'autre côté la 10e épisode na biso ya film na biso ya armes de guerre. Et voilà. Toye bate so itoki na 15 to so itoki na 12 parce que chaque épisode makambo ezo botama. Chaque épisode makambo ezo botama. Et puis na nyonso ata moko te ezwa solution. Donc na famille nyonso totika ozwa na ni solution te. Na ba problème na bango nyonso batika kozwa solution te. Alors to zala wana ka passer à kozela et aussi la ndenge nini na ba famille wana. Voilà bandeko, na lobaki na bino keno, etikali 5 jours
maman bébé sabotama le 20 juillet. Ba appel Nabino, ba message, ba vidéo, et ça vraiment biso bien parce qu'on est une famille. Vidéo na yo et ça nga bien, to poster kaka ndenge zalaka. Voilà, et ça vraiment nga bien. Voilà, les Péchalov, toi qui ne connais pas tonton O, hein? Tout le monde a maman nani, la suprême Azakuna Mobutu. Elle est là-bas. Voilà, bandeko, na komi na suka. Bozala bien. Ba bon début à semaine. Déjà juillet, tout komi na 7e mois ya année. Ezaka na mawa na nzambe, eza na makasi na bisote. Alors, je vous aime bien la grande famille. Beau partager. Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.